If you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs Nakatia Islam. Napesi bino salam alaikum esika nyonso bozali bandeko na ngai ba musulman na ba oyo bazali ba musulman te na 4 ya coin du monde esika nyonso bozali. Nakumisi nzambe oyo apesi biso pema na bomoi ya kokutana na pokwa ya lelo. Nakumisi nzambe oyo azali kopesa mwinda na kolongola moto na kati ya molili apesi yo mwinda. Nakumisi nzambe oyo bakela yete babota yete alors que yende azali mokeli ya nyonso, yende moto azali na kopesa nyonso. Nakumisi nzambe oyo apesi ngai makoki ebele alors que ye moko nzambe azali nango te. Nakumisi nzambe oyo apesi ngai biloko ebele alors que ye moko nzambe azali nango te. Nayebi mingi na kati na biso makomituna eloko nini nzambe apesi yo alors que ye moko azali nango te. Nzambe apesi nga baboti ye moko aza na baboti te. Nzambe apesi nga bana ye moko aza na bana te. Nzambe apesi nga mbongo ye moko azalaka na besoin mbongo te. Nzambe apesi nga famille ye moko azalaka na famille te. Nakumisi nzambe oyo abotisaka koka mwana azotambola. Nakumisi nzambe oyo abotisaka aveugle mwana azomona. Nakumisi nzambe oyo abotisaka baba mwana aza koloba. Nasengi mawa ya nzambe na kimia na ye ezala likolo ya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na famille na ye, na ba disciple na ye, ba compagnon na ye, na ba croyant, na ba musulman jusqu'à la fin du monde. Amin ya rabbil alamin. Bandeko balandi ba bolingo na zana besoin to kabola lelo masolo ya poko ya lelo. Eza kotalela mingi valeur to réputation ya mutu. Mingi lelo bazali ko vanda, baza ko lela, baza ko minyokola, baza ko kanisa. Baza ko kanisa esika bazali ba misusu baza ko respecter bangote balingi bangote bazo considérer bangote. Mais lelo nazana besoin to solo la. Mwanda pona koyeba ya solo. Soki maye eza koleka, eza dia quoi. Mais avant de continuer la prédication na biso ya lelo, nazana besoin na pesa mwanda kisamoko o eza kolobela masolo ya mwana na papa na ye. Ezalaki mokolo moko mwana moko ye pa papa na ye, atuni papa na ye, oh papa na ngai, yebisa ngai valeur ya mutu eza nini. Donc valeur ya vie ya mutu, valeur ya vie ya mutu eza lolenge nini koko expliquer ngai yango te. Alors papa zanga ki penza ye ya na kopesa mwana na ye, oye ko faire comprendre mwana na ye, oye ko pesa foi na mwana na ye po ameka kotelema na ndakisa o papa kopesa. Alors papa azalaki bongo na libanga moko, libanga wana ezalaki kitoko makasi ya bombaka yango po alingaki libanga wana. Azwa akamata ki bongo libanga wana pese pa mwana ne ya mobali, alobi na mwana ne ya mobali kende nango na wenze okende koteka libanga oyo. Soko komi na wenze otandi elamba likolo ya mesa, oluki elamba moko propre ya ba dessin otie ozi libanga otie na likolo ya mesa. Moto nyonso ya kosepela po asomba libanga oyo soka tuni otalo nango kofungola munoko na yo te yo lakisa kaka misapi mibale. Bandeko balandi babolingo mwana azwi libanga akomi nango na wenze esika nini papa alobaki na kende koteka libanga wana. Akomi na libanga na wenze. Moto aliboso ayaki po asomba libanga wana. Asepeli nango makasi atuni ye libanga oyo eza combien mwana lakisi misapi.
a moto wana lobi na ye $2 na kosomba libango na $2. Alors mwana sepela ki makasi akimi mbangu na ndako po papa alobaki ne talo nyonso bakopesa yaka kotuna ngai avina ngai avant otekango. Mwana zelisi client likolo ya mesa ake kotuna papa. Nazwi client kosomba libanga wana me mutu wana lobi akopesa $2. Après avoir collecté misapimi bale ya lobi $2 na osomba. Papa lobi na ye oyoki mutaliboso lobi na yo nini $2 lobi kanga bisaka zonga na ndako. Mwana kangi bisaka penza na mbango azongi na ndaku aye koyebisa papa na ye kesiko lobi ni toteka te papa lobi na ye toteka te bomba libango lobi okende ngo sika mususu ya okende koteka yango. Lobi atindie lisusu na wenze mususu sika nini bateka kape ba mabanga ya talo. Mwana keika kandenge papa pesa ke consigne tanda mesa soki client monani yaka kotuna vina nga avatu na teka libanga. Moto mususu aye azotala kaka libanga lobi libango na sepeli nango makasi. Naza na posa na sombango. Atuni mwana libango eza talo boni. Mwana tomboli toujours misapimi balala kisi client. Client tali alobi na ye ozoteka libango $200. Mwana lobi zela na kende kotuna avi ya papa na ngai. Mwana pakati mbango lobi papa ya mbalo penza na zwi client bien. Client mbalo amonani osomba libanga oyo na lakise demisapi ya lobi $200. Alors papa libango na $200 eleki. Papa alobi na mwana na ye alobi na ye te koteka ngo te. Zonga nango lobi to kende koteka ngo na bureau ya diamant. Place basombaka ba mabanga ba diamant ba biloko ya valeur. Mwana kangi bisaka azongi na libanga na ndako. Lobi sima lobi lisusu mwana kangi bisaka na ye akena ngo alobi na ye kende la kisa kolo comptoir pesa ye libanga wana soka tunio talu nango eza combien la kisa ka misapi mibale. Mwana kamati libanga akena ngo lisusu na comptoir akomi nango na comptoir. Kolo comptoir alobi na ye libanga oyo tozalaki ko luka libanga couleur oyo ya modèle oyo. Na ye bito bomba kiango wapi libango nazo luka ngo na ndenge nyonso na modèle nyonso nazo mona yango te. Alors lokola na kuta na libango lelo eza eloka kotika teza chance na ngai pona tindi bat ba lukela ngango ba moni yango teza libanga penza na alago luka. Alors talu no eza combien mwana tomboli misapi mibale ala kisi kolo comptoir. Alors kolo comptoir tango tali libanga lobina eke libanga oyo ozoteka yango na $20,000. Na kosomba ngo ata olobaki plus de $20,000. Mwana kangi bisaka kimi mbango akeko yebisa papa na ya mbalo penza so itorate to koteka su libango ote. Papa tuniye muto a comptoir apesi alobi combien alobi na ye $20,000. Alobi mwana nanga vanda avo zonga na comptoir po kuna eza place ya garantie eza place assure. Muto ko kima zalite libanga ne kozala wana. Vanda na yebisa yo pona nini na tinda ki obisika misatu po kende koteka libanga oyo. Alobi tango tuni ngai vie valeur ya vie eza nini pa ya mutu to mutu na kati ya vie aza na lolenge nini na position nini nalingaki na lakisa yo eloko moko ezolobake lelo okoki kovanda na kati ya batu musu baza komona yo pamba bazomona yo lokolo eza eloko te oza sans valeur mais lakisi te ke yo oza na valeur te po soko longwe esika oyo batu wana baza koconsidere yo sans valeur bamemi yo place mususu batu mususu bakopesa yo sous valeur koleka esika yo wuti soko longwe lisusu wana ke esika mususu batu wana bakoconsidere yo lokola diamant bakolengela yo kitoko mais alors que bamisusu baza komona tina na yo te mais nyonso ezosalema mpona nini parce que toluki place ya kokota te esika ya komikotisa tomikotisi wana te bato esengeli kopusanisa bango pembeni na yo po bapesa yo nombre de valeur olingi oke kovanda na bato mususu esengeli te to sangisi vi na yo na bato mususu esengeli te moyen okoma na valeur oyo esengeli eza te. Quelle que soit couleur na yo, quelle que soit nationalité na yo, quel que soit statut na yo, yeba bien kozali mutu ya valeur. Mi pesa valeur yo moko na ava batu nyonso ba pesa valeur. Poso ko mi pesi valeur te, mutu ko pesa yo valeur azali te.
eloko komi koboma biso lelo na kati ya religion na biso ezali ba musulman baza komi pesa lisusu valeur te ya solo mingi bazali komona religion wana ezali lokola religion moko ya kufulu kafala mais ezali bongo te ezali bongo religion ya lokumu religion ya valeur pe religion ya solo na bambilinga nyonso eza koleka na kati ya mokili lelo okutaka jamais bosoto na kati ya islam okoyoka kaka songola futaki batu mbongo kuna po baloba asali miracle po eleka makambo eza bagenda moto na moto aza osala ye sauf ba musulman tozalaka na besoin ya miracle te miracle na biso ekutamaka kaka epai ya nzambe tozalaka mpe na somo ya convention te po convention na biso tosalaka yango mikolo nyonso ntango tose prosternaka liboso ya nzambe yo moto oza kolanda video oyo elenge mwasi depuis olataki mini jipe oza kobaluko mato kita mabe alors que maman abota o mokolo papa kutaka ye na balabala kutaka ye na liputa abali ya aboti yo lelo yo lingi oluka mobali na mini jipe oza sur penza mobali wana kofandisa na ndako korespecte yo point d'interrogation yo ndeko nanga mobali depuis okitisi pantalon ti na se ya masoko oza na poso olakisa nzoto na epai ya nani soki ya solo bapede basalaka makambo na nsima donc ce qui veut dire yo pantalon ngo kitisi yango na se ya masoko mpo bapede batala yo asepene na masoko na yo balandaka ngo parce que batala forme nango ndenge ezali yango ozosala déjà publicité avant bato baya ou bien ndenge nini bapapa baza kopesa esu bana conseil te bapapa baolakisa bana lisusu nzela te baimam na bamoske bakomi koyoka soni ya koloba verité bato babungi toyebi su place towuti te epai tookende ekomi isu na molili islam ekomi lelo religion ya koyoka soni mpona kolobela bato verité islam ekomi na mateya ekomi ya mateya ya kokontrole alors que nzambe alobi na kati ya Coran wa ma khalaka jina wal insani illa liya'budun. J'ai créé les êtres humains les génies rien que pour mon adoration. Mes très chers frères et sœurs, tozongela nzela ya nzambe po tokoka kozwa bomoi ya seko soki tozongeli nzambe te tokomonaka bomoi ya seko te tokokanisa toza kosambela alors que losambo tosambela eza même pas complet eza même pas satisfait epai ya nzambe nasengi na bino na ngai moko na mipesi toli tobanga nzambe tozongela nzambe epai kaka ya nzambe nde tokoki kozwa succès epai kaka ya nzambe nde tokoki kozwa lokumu nzambe agide moko na kati na biso na poko ya lelo na après midi ya lelo na tomboli bino poko ya elamu esika nyonso bozali na kombo ya Allah na sima ya bénédiction ya toma na ye prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam na pesi bino assalamu alaikum partout bozali oyo nyonso akozwa video oyo akabola ngo pe na baninga po moto aza kokabola liloba ya solo ya nzambe aza kokumisa nzambe bozala kaka te ba champion kokabola ka bolumbu ya baninga oyo bomuni na ba réseaux sociaux bokabola kango na batu nyonso bobosa na pete kokabola maloba ya nzambe parce que ndengo za ko humilier muninga metango yo za ko linga ko tombola kombo ya nzambe nzamba ko sala pe lobi ya tombola yo na pesi bino salamu esika nyonso bozali botikala malamu wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh botikala malamu merci beaucoup